Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 po ete ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 po ete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zumel 1000 pour radio on ezaka matata à partir ya suki ezaka suki na France mboka na Belgique na Allemagne Monta volcan qui yango ya bien Keba Zumel 1000 ezopelkisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakali na nga kaka nabengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na Radio Zumel avez raison aïe Yahweh
respect spirituel bopeto na nzoto mpe na molimo tokude satana kitoko bamama kitoko na biso wapi bino bayaya kitoko na biso wapi bamama kitoko na biso wapi bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zumel 1000 bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba emission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo ezali mokolo oyo toyambi bongo frère Micho Noka oyo ezalaki bongo demande na bino ba auditeur bosalaki mpona koloba ete tokoka koyambela bino ye mokolo mwa lelo po ete bozali na bamituna oyo bokotuna na ye yango wana mokolo mwa lelo tobongisaki po ete toyamba frère Micho Noka oyo azali lelo na biso na kati na masolo ya butu ya lelo yango wana yambo te tokoka kolobisa ye mpe kopesa bino occasion bokoka kotuna ye bamituna na bino. Tout d'abord, tobaluki nanu epai ya frère Micho Noka. Frère Micho Noka, merci mingi pour na présence na yo, wane lakisi respect oyo olakisi pona ba auditeur oyo basengaki okoka koya na butu ya lelo po ete bakoka koyoka yo. Kasi ya mbote tokoka kolobisa yo, tout d'abord, équipe mobimba ya Radio Zumel 1000, topesi yo bambote ya mingi, esika ozwami. Merci mingi Radio Zumel nga pe na pesi bino bambote na ba-auditeur, ba-auditrice na bino, mais surtout au balandaka Radio Zumel. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Merci frère Micho Noka. Frère Micho Noka na ebi ete ba-auditeur bazali na esengo mingi mokolo mwa lelo ndenge osili koya kati na biso po ete bakoka koyoka yo. Mais ekozala malamu mingi po ete bato mosusu bakomituna frère Micho Noka nde nani ba oyo bayebi yo malamu te ebongi malamu okoka kosala mwa biographie to opesa bomoto na yo na ndenge ya mokuse po ete bayeba frère Micho Noka azali nani, frère Micho Noka asalaka nini pe na oyo yo koloba yango na nde bato oyo bakolanda yo na butu ya lelo nde bakoyeba na butu ya lelo tozali na masolo na nani po ete bakoka koyeba moto oyo toyambi ye na butu ya lelo yango wana tokosenga soki okopesa na mokuse penza na oyo etali bongo bomoto na yo oyo ndenge balobi mwa biographie na yo po ete bato oyo bakoyoka yo na butu ya lelo bayeba ete tozali na masolo na nani na kati na butu ya lelo balobi ezali epai na yo frère Micho Noka s'il vous plaît. Merci mingi na oza pena bref frère Micho Noka premièrement naza artiste ndenge bayebi musicien ya gospel naza marié père de 4 enfants moi na liboso aza siko na 21 ans oyo suka aza na 10 ans à part miziki frère Micho Noka asalaka ba business ndenge mwana poto nyonso asalaka business ntango soki otinda kombi ntango soki otinda mwa eloko to batekele na kisasa kodebrouye kaka ndenge motu nyonso adebruyaka yango napengaka nazali artiste musicien mpe naza entrepreneur. Merci frère Micho Noka bandeko babolingo bouti kolanda ndenge nini frère Micho Noka auti ko pesa mwa limbola na oitali bongo kibomoto na ye. Alors sans plus tarder tout l'équipe bongo na motuna ya sœur Adeline avandi bongo na ville ya Manchester na mboka Angleterre akomi boye. Akomi Papa Roger na lingi botunela ngai motuna oyo epai ya frère Micho Noka po ete na album na ye oyo ezali ko porter titre ya Huile d'onction
na monaki ndenge nini azalaki ko chrétien ba pasteur na ba message na ye o ezalaki na kati na loyembo. Me ngai nalingi natuna eske mwana na nzambe ya solo tango azali kosala banzembo ezali normal ya ko chrétien ba pasteur pe koloba ba makambo oyo ya malamu te a ce qui concerne ba pasteur ou bien ezalaki problème oyo azalaki na yango na mosali na nzambe moko yango wana englobaliser basali na nzambe nyonso po ete ngai penza nazalaki pour te na ndenge alobaki ba makambo contre ba sali na nzambe pe nasepelaki te yango wana nalingi natuna ndenge nini ye akoki kosala ba makambo ya boye pe apwati basekele nyonso tu surtout ya basali na nzambe awa na Londres ndenge nini ba makambo ezali kosalama na ba église. Eske mwana na nzambe oyo nzambe apesi makanisi to nzambe azali kotalisa eske akoki kosala ba makambo ndenge asalaki po ete ngai penza nazalaki contre na ba makambo oyo ye asalaki to alobaki na loyembo oyo ayembaki na album na ye ya Huile d'Onction. Ok, frère Michonoka na banzi uti kolanda mama Adeline ndenga uti koloba malobi ezali epai na yo s'il vous plaît. Bon, merci mingi na mama tindi penza question magana bosa ni kombo. Premièrement, na koloba pia ke naza na conflit na pasteur mogote, au contraire kutunga naza ami ya ba pasteur. Donc naza kapenda camarade ba pasteur na fana na ba pasteur, pe ba pasteur balinganga mingi po naza mwana oyo na ba pasteur baza mikolo na nga naza respect na bango, pe naza respect même na ba o baza pe baleki. Ezali likanisi utaki kosala nzembo wana na saki en vérité Huile d'Onction. Eza inspiration nzambe mutapesaki ngaka ndenge ezalaka kaka nazoyemba inspiration ye. Premièrement na kosala nzembo wana nga moko kutu nazali kobanga parce que nayebi ke kosala nzembo ya bongo okoki kokutana na bamakambo ndenge na ndenge. Bon ndenge nauti koloba nazala problème na pasteur moko te nazala kutu ami ya bapaster. Mais le problème ane ke tan nazoki inspiration ya nzembo wana nga moko nazali kopanga meme kobimisa nzembo wana oyo ya Huile d'Onction. Mais nakuta na kamara na nga moko nazoyemba nzembo ngo bina o nzembo kitoko boye ngabi bo nzembo oyo inspiration utake pa nzambe me napangaka na kozala kombati makasi na nzembo wana kamara da sina soki inspiration utake pa ya nzambe mutapesaki opona nini yo kobanga bato nzambe wana kaka apesa ko inspiration soki bitumbe akobundela yo donc yango nazwaki courage wana ya koyemba mpenza nzembo wana ezali attaque nasali na pasteur moko te. Ndeka Bible vina biso, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc Yesu Christ aza mutu ya vérité, yango na sala ikake naemba vérité pour vérité et franchir bana na nzambe bayeba ke ba passer la mabe pe bazali ya malamu pe bazali. Ok, natango toleki bongo na motuna ya ndeko Mark, Monsieur Mark avandi bongo na ville ya Londres na mboka Angleterre akomi boye, akomi ngai nazali ko comprendre te ndenge nini frère Michonoka azali ko comprendre te ke na makambo oyo asalaka na album na ye oyo autaki koyembela pona kotuka basali na nzambe na makambo nyonso alobaki nzambe asilika yango wana bomona akota mai pe asalaka lisusu eloko moko te pe ayokanaka te po nini parce que nzambe asepelaki te ndenge nini ye akei koloba baparole ya mabe contre basali na nzambe yango wana ebongi malamu tango ozali moyembi ebongi malamu koyembaka nde makambo oyo bato na mokili bazali kosala nde kolakisaka yango kotalisaka yango na baloyembo mais soki ozali koyemba contre basali na nzambe voilà conséquence oyo frère Michonoka azali kosibir lelo oyo akoti mai pe azali koyokana te suite ya album oyo asalaki ya Huile d'Onction yango wana nde ekotisi ye mai yango wana nazali kosenga na yeke abongisa baparole na ye soki alingi koyemba loyembo ayembelaka nde mingi bato ya mokili mpona kotalisa bango nzela eno basali na nzambe oyo bazali kote ya biso wana ezalaki conseil na pesi ye soki azali moto ya koyoka ayoka pe abatela makambo oyo ngai na uti koloba merci. Ok, frère Michonoka, maloba ezali epai na yo olobi nini mpona maloba ya Monsieur Mark, maloba ezali epai na yo s'il vous plaît.
Merci mingi na ndeko Mark na motuna pe na conseil na website bwe. Alors bien ko ke na yemba ba nzembo pona batu ya mokili. Mais batu ya mokili ba pasteur baza batu ya nani? Ba pasteur pe baza batu ya mokili. Batu ya mokili ma la Bible lobi na biso ke tozala mokili mais tozala mokili ote. Mais nous tous nous vivons sur la terre. Et ça ba pasteur baza batu ya mokili. Et ça la fait ba pagano baza batu ya mokili. Mais ezali na mutu azo tambola na kobanga nzambe nde différence esali ke oyo azali mwana na nzambe. Bon sola lobi ke na koti mai tant na sali donc so pour la pasteur na yebi ke bien ke ba pasteur malamu ya mabe ba kolinga te ba nzembo na ngai ekota na l'église na bango. Mais pour la nzambe na koti mai te parce que tant to sali onction spirituellement etambola ki malamu na ndenge pe ya vente pe etambola di malamu ya mwana moni to pesa di temps depuis to sala onction to ko sala 100% nzambe 100% nzambe o yango lelo et bimaki na mois de décembre o eza ko marcher bien sur le plan na ba plan surtout o artistique eza ko marcher bien na koti maite ezali il faut toter la vérité Yesu masia ye moko azalaki côté la vérité so tali Yesu azoloba na ba pharisien bo sukoli lipanda mena kati boza na bosoto alobi na bango lisu na Bible ke boza kotelema liboso ya synagogue boza kotuta tolo ke bino boza basali na nza boza kotuta tolo bino bosamelaka bino boza basali na nzambe donc niko lakisa ke Yesu masia ye moko déjà azalaki kodénoncer déjà batu ya mabe neti ba principal sacrificateur Yesu azali ko dénoncer bango ngala la ndika nzela Yesu masia nzela ya vérité ko dénoncer mabe oyo ezakati na église na ko bakisa lisusu soto kele na Bible okomona Yesu apetaki batu bafimbu na kati ya lingomba elingo na sage Yesu azali ko telemela batu oyo bazalaki kosala misala ya mabe bato bateka na église koteka na église ezalaka teke batekaki biloko te koteka na église Yesu abetaki fimbu bato baza kosala mabe kati na église yango abetaki fimbu mpona kosukola lingomba ya tata na ye donc mission Yesu apesaki nga yango wana nayemba vérité eza première fois te nayemba makambo ya bapaster soki tozongi lisusu na première album ya récupération nayemba nzembo moko kuna fin du monde malgré bato batiakaka te soki bato bake na YouTube babeta mission noka fin du monde bakomona ça fait 16 ans na banda déjà kotelemela makambo oyo ya basali ya nzambe ya mabe na suki wana. Ok, na tango toleki bongo na motuna ya frère José azali bongo na ville ya Paris na mboka France akomi boye akomi frère Mishonoka pona ngai na koloba ete ya solo penza na makambo nyonso tu oyo lobaki na loyembo na yo ya huile d'onction olobaki penza makambo ya solo ezali penza vérité na yebi ke ata bato mosusu bazali koloba me biso toyebi ete makambo oyo olobaki ezalaki ya solo nazali koloba pona flate yo te me nazali koloba ne vérité oyo na makambo ngai nazali koloba ezali penza ya solo po ete na loyembo wana na baterme nyonso tu oyo utilizaki ezalaki penza baterme moko oyo ezalaki juste pe ngai namoni ete olobaki malamu. Mais eloko na lingi na tuna po ete tango biso tomoni ete osali album na ya huile d'onction tokanisaki ete olali pongi pe oza kosala lisusu balbum te me na kamwe ndenge olobi ete bimisi album na yo mosusu ya sika oyo ezali na kombo ya 100% nzambe yango wana eloko na lingi na tuna mekana koyebisa biso tokozwa album wana wapi pe ndenge nini tokoko sala po ete toyeba esika oyo ezali kotekama po ete nazali na besoin pe na somba yango po ete nayokaka meme maloba nini oyo oyembi na kati na baloyembo wana yango wana nde ezalaki motuna na ngai soki nakoki kozwa réponse epai na yo merci. Ok frère Mishonoka maloba ezali epai na yo s'il vous plaît. Album oyo toki kosala sikoyo kombo nango 100% nzambe 100% nzambe nazwi ngolu ya koyemba na icône ya musique ya gospel ya Congo soki nabi icône parce que bango mutu babanda makambo musique ya nzambe na papa Charles Mombala na kombo ya Pepe Kibala nasi batu mingi bayebie nzembo oyo toyembi en vérité tosala yango remix nango lisusu na ya Pepe Kibala soki batu bake na YouTube batetika frère Mishonoka featuring Pepe Kibala bakuta nzembo ya
en vérité remix nango oyo toyembaki na Will Donction bakoyoka lisusu ndenge nini kuna tosali question réponse na Pepe Kibala mpona bato oyo balingi bazwa banzembo na ngai eza na iTunes eza na Amazon soki balingi batala yango bakoki kotala yango na YouTube mais soki moto alingi kozwa DVD nango to CD nango akomeli nga na Facebook eza nango kaka 10 euros atie kaka na 2 euros ya poste esali 12 euros na kopostele ekokoma na mboka oyo ye azali ezali CD na DVD eza na 10 euros donc 5 euros na kopostele partout bisika nyonso azali mais akontakte nga na Facebook na ngai wana nda oza malamu mingi mpo atinela nga adresse na ye mpo na postele yango. Ok, na ntango toleki bongo na motuna ya ndeko mwasi Justine avandi bongo na ville ya Bruxelles na mboka Belgique akomi alobi nazali na esengo mingi pona ndenge boyambi frère Michaud Noka po ete tango namonaki annonce ya Radio Zumel 1000 nazalaki na esengo po nazalaka na motuna moko oyo nalingaka kotuna ye me nayebaka te ndenge nini nakoki kosala po ete nakoka kotuna ye motuna me ntango namonaki annonce ke bokoyamba ye yango na profite po ete nakoka koya natuna ye motuna oyo nazalaka na yango motuna na ngai ezali boye nalingi kotuna na frère Michaud Noka na album na ye ya Will Donction namoni ntango ayembaki azali koloba ke mondimi abeti cop pe a gagné 50,000 pe mbila aye kokanga ye pe tango esali bongo mbakangi mondimi pe batie na prison pasteur aye azwi mwasi ya mondimi na 50,000 pe ndenge bamakambo bandaki koloba ebele nalingi kotuna eske bamakambo nyonso bandaki koloba na kati na nzembo na ye ezalaki bamakambo ya solo to ezali kaka bamakambo ndenge tobandaki komona soki Luambo asali nzembo akotia bamakambo oyo azali kolinga po ete esepelisa pe public makambo oyo ezalaki kolinga makambo oyo azalaki koloba pona ndenge kaka ezalaki kouta na makanisi na ye eske oyo frère Michaud Noka outaki koloba ezali makambo ya solo penza na nyonso olobaki na kati na loyembo wana to ezali kaka ndenge tobandaki komona soki Luambo Franco asali banzembu pe azali kopesa bamakanisi mosusu oyo nde ye moko azali koimagine yango wana nde ezalaki motuna na ngai soki frère Michaud Noka akokopesa ngai eyano na motuna na ngai merci. Ok frère Michaud Noka maloba ezali epai na yo s'il vous plaît. En tout cas nakoyebisa mama Justine bisika azali maloba nyonso oyo eza na nzembo ya verité moko te ezali ya lokuta ezali makambo nyonso oyo esalama mpe eza verifiable eloko moko ya lokuta eza te kopanda ebandeli ti suka na yango nyonso eza makambo oyo esalama. Ok, na ntango oyo na kosenga na bandeko bozali kote ya boîte bomeka kotinda bamituna na bino po ete tokoka kolexela yango frère Michaud Noka na moma oyo anatanda tozela bamituna oyo kouta kote ya boîte frère Michaud Noka na ebite soko zali na liloba ya koloba pona ba auditeur oyo bazali kolanda yo pe na oyo etali tango mosusu mosala na yo oyo zali kosala na oyo etali bongo banzembo ndenge ozali koyembela nzambe soko kokopesa mwa liloba anatanda tozela bandeko oyo bazali kote ya boîte soki mituna ye tolexela yo topesi yo maloba ba auditeur bakoka koyoka yo eloko nini okokoloba na bango na oyo etali bongo mosala na yo maloba ezali epai na yo s'il vous plaît. Bon nakoyebisaka bandeko baza na ligne pour le moment ke omoni mosala oyo tosalaka koloba ba vérité soki toza na posa ya mbongo tosala yango mpenza mpona mbongo tokoloba banzembo oyo te mpo banzembo oyo tolobaka ba vérité boye ezwaka mpenza bakale mingi côté ya bapaster koyebisa bandimi na bango voire même que frère Michaud Noka aza antichrist frère Michaud Noka asambelaka te frère Michaud Noka ayebi nzambe te donc eza déjà baza bapaster baza kodiabolise déjà bana na nzambe mpona ke bakoka koyeba lisusu balboma frère Michaud Noka te mpo badi ke frère Michaud Noka alobaka bavérité mpe bavérité oyo nga nalobaka eza bavérité moko boye il faut kaka moto oza na protection ya nzambe parce que moto akosepela nango te même oyo toyebi nga na frère Pepe Kibala soki bato bazwi tabake na youtube babeti frère Michaud Noka bavérité bakoyokaka bavérité toyebi tozosala mosala oyo nzambe atindeli biso tosala toloba vérité toza na susi ke lingoma na nzambe ezonga na nzela mpo bana na nzambe babikisama ndenge bible ezoloba na biso ke ta volonté na prière ya notre père elobi
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc nous kolobaka na likolo volonté ya Nzambe esi esalama. Etikali kaka biso ba oyo tozosala Nzambe tosala pe volonté na ye lokola volonté ezosalama na likolo. Oyo nakoki koloba penza kaka yango wana soki mituna nde ezali kozala bien na répondre na mituna ya ba auditeur na ba auditrice ya Radio Zumel Mil. Ok, natango toleki bongo na motuna ya Sir Eliane avandi bongo na ville ya Amsterdam na mboka Hollande akomi boye akomi Frère Michaud Noka pona koloba ya solo nazali penza fanatique na yo po ete banzembu na yo ezali banzembu moko oyo tango nalalaka pe nalamukaka mingi na yo kaka yango oyo nazali koloba ezali flatterité mais ba flair oyo nazali kobwakela yo ezali penza ba flair moko ya solo po ete na makambo oyo ngai na yo kaka na baloyembo na yo tango yembaka vraiment nasepelaka mingi. Mais nalingi kotuna yo motuna moko oyo na yoka yango déjà epai ya bato nalingi lelo yo moko confirmer soki ezali vrai. Tout d'abord motuna nanga ezali boye. Na loyembo oyo sala ya huile d'onction. Est-ce que aussi ozwa pe ba attaque moko ya bato boye oyo baye ba bandi kolobela yo directement ke na loyembo osali pe na maluba oyo lobi basepeli na yango te ba attaque directement to ezali kaka ba attaque moko oyo ezalaki na sima ya mokongo na yo oyo bato babandaki koloba loba ndenge obandaki koyoka pe na yokaki lisusu balobaki ke na ba attaque nyonso tu oyo ozwaki na oyo etali bongo loyembo ya huile d'onction. Un jour na Londres na libulu ya metro ba si baya ba ataka yo pona loyembo oyo salaki. Est-ce que makambo wana oyo toyoki oyo bato balobaki ezali ya solo ke batakaki yo na se ya libulu ya metro pona loyembo na oya huile d'onction na makambo oyo lobaki ekozala malamu mingi nazwa réponse epai na yo moko olobi nini pona yango. Ok, frère Michaud Noka malobi ezali epai na yo s'il vous plaît. En tout cas, merci mingi na mama Eliane, merci mingi Nzambe penza pambula yo. Omoni bataki mingi, eza bataki nazwaki te po bato babeta ngai. Eza bataki oyo bato bazoloba na pembeni, mais eloko moko na koloba penza ya motua mingi ezali ke batu kotelemelaki bato basomba diske te. Kotelemelaki bato basomba diske te, kozwa penza bataki penza boye nazwaki te nakobakisa boye eza na ndeko na biso moko boye yango na kumisa Nzambe apesa biso grâce tokoma quand même na poto po ndenge toza na poto boye tozwa avantage ebele toboti na poto bana bazokola na poto mpo na ngai napesaka Nzambe merci nayebaka te eloko nini nakosenga su Nzambe apambola ngai makasi na ngai kaka nde ekosala ke napambwama soki nalobi bongo pourquoi eza na ndeko moko ayembaka nzembo moko boye sosola ayembaka nzembo moko sosola tango oyo sosola tango ekoki ndeko wana azalaka na Kinshasa sikoyo ndeko wana okoyo azalaka na Kinshasa yoki kaka na Congo à l'époque azalaki na bamoyen te mais azalaki kombati makasi voire même bapasteur basalaki likopa ke akendaka l'église moko te bakoki kobengisa ye esukaki ndeko wana azalaka na ngola tosolaka na ye mpe malamu mingi mais ngai siko avantage na ngai eza nini ezala boboyi na kenobeta na l'église na bino ezala boboyi basede na ngai tekama na église na bino avantage na ngai ezake nazala na poto nakobeta mpe kayu na nga nazwi mbongo na nga nasali mwa business na nga soki nabi nabeta concert na nga nakobeta concert na nga ezaka te nakobeta na église na bino neti nakoloba ke naotaki kobeta concert moko ya monene mpo na korendre frère na biso atika biso Charles Mombaya hommage ya Charles Mombaya nabetaki yango na Congo soit mpona ke nabi avantage wana eza ke nga naza mwana poto eza na bakale oyo bakoki kotyanga te mpona kende liboso bakale oyo bakoki kotyanga loba eza bakale moko ya spirituel bapase na mabe bakota bonganga to batinda basasin basalanga mabe mais soki bakoti bonganga mpe nasambelaka nasengaka na Yesu mpe abatelanga na bataki nyonso oyo ya bapaster ya mabe bon soki balobi ke batinda basasin bon wana ekomi makambo ya Nzambe moko soki problème enge koyanga Nzambe abatelanga soki mokano etangamaki ke nakokufa mpo batindaki basase babomanga tokopesa kaka lokumu epai ya Nzambe mpo Yesu alobi oyo aza kolanda ye amema ekuluzu na ye donc nazomema kaka ekuluzu ya Yesu Masiya.
Ok, natango toleki bongo na motuna ya Monsieur Désiré Temo avandi bongo na ville ya Washington na mboka États-Unis akomi boye. Akomi Frère Michonoka na uti kolanda intervention na yo moko uti kosala na motuna ndeko autaki kotuna yo tout à l'heure pona kolakisa ete ezala bapaster ezala bato ya mokili biso nyonso ozali kovivre kaka na mokili kaka ya bato vraiment place wana na félicité yo makasi na oyo etalaki bongo liloba oyo utaki koloba me nalingi kotuna yo motuna moko Frère Michonoka ndenge yo ozali kosalela nzambe lelo oyo ezala ata na Angleterre ou bien place moko soki okei kokuta ete ba musicien ya mokili ndenge basali na nzambe bakomi kobenga bango lelo ezala Koffi Olomide be Papa Wemba aye na kati ya esika wana abandi kopesa bato mbote donc yo oye na esika wana obandi kopesa bato mbote est-ce que tango kokoma epai ya bamusicien wana okopesa bango mbote te mpo baza bamusicien ya mokili ou bien okopesa bango mbote mpe okovanda pembeni na bango bobanda kobeta masolo mpo ete tokomi komona ete lelo na Kongo na biso soki ozali musicien oyo ya mokili ndenge balobaka bato ya nzambe bazali na droit ya kosololisa yo te ya kopusa na penepene na yo te mpo ete bango nde bazali bato oyo bamemi masumu nyonso ya mokili nalingi kotuna yo mpe ozali na kati na kategori ya bato wana soki lelo ozali pembeni ya bamusicien ya mokili okoki kosololisa bango te. Ok, Frère Michonoka maloba ezali epai na yo s'il vous plaît. En tout cas, merci mina sepela motuna Frère Désiré esika azali nzambe apamboleza motuna moko kitoko omoni mingi oyo basalaka mpongo eza baza bahypocrite donc eza hypocrisie premièrement parce que nakopesa exemple ngai nasololaka na bamusicien nyonso tu nautaki terima na kini nasololaki na Félix Wazekwa tokutalaki ne na réunion ya Sokoda eza déjà place ya esangisaka baartiste nyonso ezala obetaka miziki ya nzambe ezala obetaka miziki ya mokili esangisaka biso nyonso Sokoda ya bana na nzambe ezalaka te imiko mpe ya bana na nzambe ezalaka te biso nyonso tokutana kuna ntango banomaki président Verkis akoma président ya Sokoda réunion ezalaki kuna place tokutana na bamusicien presque tout tozali kosolola tozali kopesa mbote baza bandeko na biso toza binemi te bango bazosala mosala na bango oyo ya bango biso mpe tozosala mosala oyo ya kopreche parole ya nzambe problème ya makasi ezalaka ke eza problème ya hypocrisie omoni meme na miziki ya nzambe lelo eza mpe na bamusicien ya nzambe eza meme na bapaster ya nzambe oyo mpe bazotambola meme na mabe koleka mpe bamusicien meme ya mokili mpo soki otali lelo meme na miziki ya nzambe meme na makambo etali bapaster ya nzambe bakisi mpe koma paster asimbi kisi mpo azwa bandimi ebele soki otali na album nanga udonction nalobaki eloko moko paster ake kozwa kisi bakangi ye na ebembe na cercueil na bakroi na kati ya voiture na ye esalama na Kinshasa na commune ya Kimbaseke elingi koloba ke biso topesa confiance na Yesu Masiya topesa confiance na Yesu Masiya malamu na biso toaproche bato oyo bayebi Yesu te mpo tomema bango epai Yesu Masiya ndenge Yesu Masiya ye moko mpo azali kokende na babar azali kokende na babar kokende kotia na babar kovanda voire meme avandaki na zache bafutisi papu mpona komema bango baya esika na ye ekozala malamu mpe biso toaproche bato wana na nzela na biso ntango mosusu bango bakoyamba Yesu Masiya nakobakisa eloko moko avana zonga epai na biso na Congo eza tabu me na baaméricain namona musicien moko ya américain ya nzambe komene Kaka Franklin ayemba na Arkeli aza musicien mokili me abengi Arkeli na album na ye bayemba mpo bakumisa nzambe me lokola ezalaki mpona lokumu na nzambe ezalaki mabe te me mpa na biso soki musicien ya nzambe abengi musicien mokili ayemba na album ya nzambe en tout cas wana musicien wana na Congo bakodeconsidere ye donc eloko tosengi na bacongolais totika hypocrisie totambola na sanctification totambola na crainte nzambe mpe na vérité na bolingo ekozala malamu mingi. Ok, Frère Michonoka ndeko Désiré auti kobakisa lisusu mwa motuna moko alobi Papa Roger pardon bakisela ngai nanu mwa liloba oyo epai ya Frère Michonoka na ndenge auti kopesa likambo oyo etali ndenge nini bamusicien ya mokili
pe na bato ya mokili ndenge bazali kopesa ba différence. Est-ce que akoki pe kosalela yango loyembo ndenge asalelaki loyembo oyo na titre ya huile d'onction akoka koyembela pe biso na oitali bongo ndenge nini bato bakomi lelo kosala ko différencier entre ba musicien ya mokili na ba yembi ya nzambe? Est-ce que akoko sela ngwe loyembo pona ko faire comprendre pe bato na explication oyo ndenge auti ko pesa po ete na auti ko mona na kati na ye on dira zali na inspiration oyo azali na inspiration oyo ekoki ko banda ko yemba mabe na baloyembo pe bato bazali ko comprendre makambo mwa malamu. Est-ce que akoko salela yango pe loyembo pona bato mosusu ba comprendre ndenge nini bato mosusu bazali na ignorance ya ko différencier ba musicien ya mokili pe ba musicien ya nzambe to bato ya mokili na bato ya nzambe? Est-ce que akoko salela yango pe un jour loyembo po ete nzamba pesi inspiration ebongi malamu akoka pe ko exploiter yango malamu? Est-ce que akoko sela yango pe loyembo un jour tokoka koyoka pe makanisi oyo akopesa yango me na nzela ya loyembo? Ok, frère Michonoka, olobi nini pona ndenge monsieur Désiré auti koloba malobi ezali pena s'il vous plaît? Bon, ndeko auti koloba c'est très important, ezali contribuer kaka na carrière nanga kamsuzu nazaki na likanisi wana te, mais apesi likanisa bien ke neti likambo na uti koloba ngai moko mpe na mitungisama nango mingi, mais nazona likanisa kosalela yango nzembo te, mais nazwi bonne note biso za baartiste tokovanda soki inspiration ye ya likambo wana tokoki kosala. Neti nazalaki na feti moko dernièrement bazopesa likanisi ke bato mosusu bakendaka na feti amemi kado te bandimi bazape bato basambelaka, mais azokende feti moninga bali amemi kado te, azokende feti moninga bali donc akei kovanda soki mpe ndenge nini mutu moko apesi likanisi. Eske makambo elekanaka soki mutu ake feti amemi kado te, soki mutu ake bamakambo ya communauté sokoki koyemba yango te? Nazwaki mpe bonne note, tolobaki tokotala soki nzambe apesi inspiration tokoluka toyemba babiloko oyo ezali très important mpo na communauté na biso. Po makambo nyonso esamaka na mokili oyo ezala ya mabe ezala ya malamu nyonso esi ekomama na bible. Ndenge bible elobaka na biso eloko moko te ya sika eza na se ya moi oyo. Merci mingi na papa Désiré, nazwi mpenza bonne note na likambo wana. Ok, na ntango oyo toleki bongo na motuna ya vieille damso avandi bongo na ville ya Rome na mboka Italie, akomi boye akomi nazali na esengo mingi ndenge nazali koyoka frère Michonoka na maloba na ye ndenge azali koloba ezali kolakisa ete nzambe apesi ye mpenza sagesse ya mingi pe azali moto moko oyo ntango azali koloba ozali kosentir mpenza ke makanisi na ye ezali mpenza kokende na ndenge ya malamu. Me nalingi kotuna ye motuna moko mpo ngai mpe na kotelemela kaka na oyo etali bongo album oyo bato bazali kolobela mingi ya huile d'onction. Nalandaki ndenge nini na kati na loyembo wana ayembaki ndenge nini na kati na Angleterre bapaster ebele bazali koabize na basi ya mabala. Me nayoki ye alobi ke akendeke mingi na Congo kosala baaffaire na ye to kokende kosala baproduction ya bamiziki. Est-ce que ntango ye avoyageaka atiki mwasi na ye na Angleterre azalaka na kobanga te selon ndenge na loyembo na ye elobami ke na bapaster oyo batikalaka abangaka te po ete balobi basi bazali bato oyo bazalaka toujours faible à un moment donné? Est-ce que abangaka te ke un jour pe soki akei ke mwasi na ye aya kokweya na maboko ya paster moko oyo akoki komema ye pe na nzela ya mabe pe mbeba esalama? To lokola ye azali moto ya losambo pe tango mosusu mwasi na ye pe azali moto ya losambo, yango wana eloko nalingi kaka na yeba po ete toyebi na Angleterre bapaster ya système ya asumba na nganda bakoma ebele oyo bazali koabize na baser en Christ mingi. Yango wana nde ezalaki motuna na ngai soki nalobi mabe alimbisa me na tuni kaka po nakoka koyeba. Ok, frère Michonoka malobi ezali epai na yo s'il vous plaît. Merci mingi frère Damson na Londres, question na esekisinga mama kasi mingi. Bon, premièrement moni na koloba na zongi na mama ke moni ngai frère Michonoka batu bajijanga mingi na apparence. Donc ende na koloba l'apparence est trompeuse. Et là teli na ngai elobeli na ngai esalaka ke batu baloba ke frère Michonoka sambelaka te. Mais en tout cas kosambela Yesu Masiya alobi
kota na chambre na yo kanga chambre na yo fuka masambela nzambe no ko esika ya secret na ngapenda ko tutela makambo ya losambo penza tolote ndenge pe ba critique ba mais soki tozongi na motuna na yo pourquoi na lobi bongo premièrement libota na ngeza na libota esambelaka mwasi na nga azali mwasi oyo asambelaka donc asambelaka penza mingi mais na koyeba ko ke mwasi na nga asambelaka mais tozonga na jardin d'Eden tentation eyaka wana ekomi makambo ya mwasi na ngai yeba bazala prida yebake tentation eyaka po nyoka ntango Adam atikaki Eve nyoka ayaki kokosa Eve mais na ntango wana ntango ngolo ezalaki te Eve akosamaki mais nayebi ke lokola mwasi na nga asambelaka yebi nzambe mpe ndenge avandaka na nga mpo tosali na ye 20 ans sikoyo na mwasi na nga mpo nalobi tosali nde 22 ans mwana biso aza na 21 ans donc ndenge nayebeli ye mpo na okosa ye mpenza ekozala mpenza matata mingi mais toyebaka kaka toujours ke le diable est toujours risé ezosenga nde na mwasi na nga nde aza toujours na mabondeli ke batentation ya diable ekoma mpenza pemene te ndenge nyoka ayaki kokosa Eve na jardin d'Eden. Ok, na ntango oyo toleki bongo na motuna euti epai ya Monsieur Randekita avandi bongo na ville ya Londres na mboka Angleterre akomi boye akomi frère Michaud na ntango oyo nga nazali koyoka yo vraiment nazali kopesa yo ba félicitation mpe nga na koyebisa yo ke kolanda makambo oyo bato bazali mpenza koloba te nayebi ke ntango mosusu okoki kozala petit frère na mbula epai na ngai me nga na koyebisa yo ebongi malamu mwana na nzambe nyonso tu alataka kitoko mpona kopesa mpe lokumu na nzambe po ete meme na bible ekomami ndenge wana soki ozali kolata kitoko ezali kolakisa ete ozali kopesa lokumu na nzambe wana bato bainterprete mabe te mpona koloba ete bamonaka osambelaka te po ete na elateli na yo lata kitoko mpe bongama po ete bato bamona ete ya solo mpenza ozali moto oyo nzambe azali kosalela me ngai na koyebisa yo kaka ndenge bato bazali koloba na kosenga na yo ebongi malamu ovanda na mwasi na yo bozala mpenza bomoko po ete ngai moko nayebi ndenge nini bato mosusu mpe baapresiaka bino awa na Angleterre na ndenge bovandi na libala na bino eza mpe na bato mosusu oyo baswetaka ete bokabwana po ete bango baluka korekipere mere me eloko na kosenga na bino losambo makasi boyika mpiko mpe vandaka mingi na bato oyo bazali na sagesse mpona kozwaka mingi bamateya pembeni na bango po ete komikosa te ngai na koyebisa yo ya solo na makambo ngai nayokaka na Angleterre ezali flatterie te me bato mingi baapresiaka bino ndenge bozali kovivre alors zala na mwasi na yo boumela me motuna nalingi natuna epai na yo yebisanga nanu album oyo tango osalaki yango ezwaki yo combien de temps po ete eya kokota na marché oyo album oyo outi kobimisa ezwaki yo combien de temps yango wana nde eloko kaka nalingi kotuna na yo soki okoko kopesa ngai réponse merci. Ok, frère Michaud maloba ezali pene na s'il vous plaît. Nasenga na merci album oyo ebimaki na novembre le 11 novembre album oyo tobengi 100% nzambe kuna tozoba nzambe na nzambe en tout cas soko zwi ntango oyo album wana okosepela parce que ezaka 4 chansons générique moko na nzembo tobeti na yaya na ngai oyo nabengi ya pepe kibala nazomona na bato bazolobaka oui donction mais nakosepela bato bayoka remix ya 100% nzambe en vérité 100% nzambe eza déjà na YouTube na clip nango ntango nayokaki ke nakoleka na émission ya Zoomel mbala moko clip yango normalement il fallait pe bima na lukaki na profiter na tia clip yango na YouTube na tia clip yango ça fait 2 jours na YouTube mais ba clip misato ezalaka nango déjà na YouTube et c'est bimaki ça fait novembre so totie toza na avril ça fait 4 mois yango oyo mpe nazoloba ke clip wana oyo ya biso ya générique eza koleka na Trace TV bango bazwaka Trace TV ezoleka na Trace TV ezoleka na DTV na Côte d'Ivoire ezoleka na Gospel Music na Sud Afrique nzambe asali biso mpenza ngolu na album oyo toza mpenza na notoriété internationale parce que bachaîne nyonso internationale eza kolekisa nzembo na biso ya 100% nzambe nakosenga na bandeko bakota na YouTube babeta 100% nzambe banzembo nyonso tu eza kuna soko oza na posa mpe ozwa
DVD na CD naza na weza na 10 euros. Donc 5 euros CD, 5 euros DVD. Okomeli na Facebook na ngai, otindeli na adresse na kotindela yo CD na DVD. Soko lingo beta na voiture na yo ekoza malamu mingi. Soko lingi potala DVD na ndako no ekoza malamu mingi. Mais ba image eza déjà na YouTube. Mais soko za na poste ya CD na kotindela to soko za na accès ya iTunes to Amazon okokozwango na Amazon. Album depuis 4 mois. En tout cas, ça a marché très bien. Nada kozwa feedback à bien baza ko sepela nango. Surtout nzembo oyo toyembi na ya Pepe Kibala en vérité remix nango. Kuna to tuni motuna na tuni ya Pepe motuna. Pona nini ba pasteur ba koya kaka ekobo na ba femme mariée kasi ba célibataire te. Soko lingo ka réponse ya Pepe pesaki kende na YouTube to okomenga na Facebook na kotindelo okoka réponse ya Pepe pesaki po kuna ezali nga nazotuna ya Pepe Kibala ba question yaza kopesa ba réponse. Donc nazongeli na tunye question pona nini ba pasteur ba koya kaka kobo na ba femme mariée kasi ba célibataire te. Réponse il faut yo kana nzembo. Merci. Ok, sœur Adeline Aoutiko Komalobi, papa Roger, Nandenge, frère Michonoka Zali Koloba pona o etali bongo album na ye, Nandenge ke tokota na YouTube poto landa yango. Est-ce que boko kiko sala na émission oyo ndenge bosali tango boko tia yango, bocha pe banzembu na ye wana nyoso tupo ete tokoka kolanda yango. Ok, sœur Nabanzi motuna na yo ebungi malamu tokotuna na frère Michonoka. Frère Michonoka na banzi uti kolanda sœur Adeline na motuna na ye. Olobini ni pona yango ozali d'accord que tango toko tia émission na yo tokoka ko annexer banzembu na yo po ete bandeko pe balanda yango. Balobe ezali pa na yo s'il vous plaît. Nazali d'accord parce que bien nazali d'accord bati yango parce que l'album ekoya kuna eza occasion eza en exclusivité la radio Zumel que ngai musique nzambe na balobeta ngo lisusu ekoteka te na balobeta ngo ya ofele soki na beti na tia na YouTube na tia ngo bato bakoki ko download yango partout na monde ya ofele ekozaka musique ya Michonoka te nzambe apesinga pe mayele ba jeune oyo bazoya sika soki baza banzembo yango ya bien na kobanda koproduire bango banzembo wana ekobanda kozala ofele na YouTube ekozala ofele pe na basite oyo bakoki kodownload yango free mais tokosolaka na bato wana ke bakoki kopamba mata mosusu babeti concert to moto asepeli na nzembo atutisami nde akoki kopambola bango. Merci mingi. Ok, natango toleki na makomi ya Monsieur Arthur avandi bongo na ville ya Rennes na mboka France akomi boye. Akomi nazali na esengo mingi pe nazali ko féliciter frère Michonoka pona ndenge nini nayoki na makambo nyonso auti koloba vraiment esengo ya mingi pe nazali fanatique na ye surtout na album oyo ya Huile d'Onction na ebite tango mosusu ye moko aza koyeba ampleur ya album na ye ndenge esala te oyo ya Huile d'Onction mais nga na koyebisa ye ke album na ye wana esala penza ampleur na ndenge ya kosakana te kaka ndenge balobaka kolo eloko akoki koyeba valeur ya eloko oyo azali na yango te mais ebongi bato mosusu bayebisa ye po comprendre yango wana ngai nazali penza na question te mais nakopesa nde conseil frère Michonoka ebongi malamu otambola na kobanga nzambe kokota banzela ya bisimbasimba te po ete oyo kobebisa eloko to likabo oyo nzambe apesi na yo tambola na ndenge ya kobanga nzambe pe sala mosala na yo na ndenge ekoki tala nzamba pesi yo chance ya mingi oza na libota na yo pe mingi lelo bazali wana bazali na libota me bazali koluka bana bazali kozwa te me yo nzambe apesi yo presque nyonso ozali na mwasi na yo pe ozali na bana ozali na oyo moke ozali na yango nzambe azali kopambola yo alors tambola na kobanga nzambe okomona ete nzambe akosala mingi pe nzambe akobakisela yo ya mingi wana ezalaki kaka conseil na lingi napesa na yo parce que na mosala oyo ozali kosala ezali likabo monene oyo nzambe apesi na yo pe nzambe alingi yo mingi tambola na kobanga ye pe okomona akosalela yo ya minene. Ok frère Michonoka maloba ezali pai na yo s'il vous plaît. En tout cas, merci mingi nzambe apambola yo na encouragement na yo nzambe pe atika yo te na libota na mobimba.
en tout cas nakozala toujours reconnaissant na nzambe wana nalobaka eloko moko nalobaki ngo nebandeli na korepete lisusu nasala bilan nalobaki nzambe nakumisaka nzambe ndenge akomisaka na poto parce que nazwa diplôme d'état nanga na Congo ntango nazwi diplôme na ye poto nakumisaka nzambe ndenge akomisaka na poto mpo nayebi te so nazalaki na Congo ma ata na ngai nakende université to nini nayebi ndenge na ngai kozala te mpo lelo baninga nanga mingi oyo tokola na bango ntango mosusu ngai so nauti poto ndenge namemelaka bango biloko soki baza na problème ndenge nakoma kosunga bango ntango mosusu nga mpe na ngai naza na place na bango ya koluka mpe bato basunganga me nzambe asalinga grâce nakoma na poto mpo nasungaka mpe baninga oyo yanga mosusu mpo na ngai ezalaka ngolu na bakake nzambe apart kobatela ngai na bamikambo ya satana nasengaka nzambe mbongo te mpo naza na poto nakoki kokende kayu misala ezali nakoki kolamuka na ntongo apesinga makasi naluka mbongo na mayele mpe nakoki koma mpe mutu ya mbongo donc namona beloko nakoki kosimba kisi te tokendake noluka nzela bonganga mpo nazwa succès eza na ntina te succès eza nde yesu masiya en tout cas merci mingi mpo na conseil na yo en tout cas nakosalela yango nzambe mpe apambola yo. Ok, na ntango oyo toleki bongo na motuna ya ndeko mwasi Wivin avandi bongo na ville ya Anvers na mboka Belgique akomi boye akomi frère Michonoka kaka ndenge bandeko misusu bazali kobwakela yo bafleur na makambo oyo etali bongo album na yo ya Huile d'Onction ngai mpe nazali kobwakela yo bafleur po ete nayebi ete album wana ya solo penza tango album wana osalaki yango ezalaki mpe na ndeko na ngai moko ya mwasi azalaki mpe moto azalaki kokende kosambela quelque part kaka bamakambo ndenge olobaki paster azwi mondimi akeke kopakola ye Huile d'Onction mpe abimi na ye ndenge mpe esalama epai ya ndeko na ngai makambo nyonso olobaki na kati na nzembo wana ondire nzambe nde mutu alobelaki yo penza makambo oyo esalama na kati na fami na biso yango wana nazali kopesa yo penza bacourage sala mosala na yo na ndenge ya bosolo nzambe akosala penza ya mingi mpe akosunga yo me nalingi kotuna yo motuna moko mpona nini osalaka mpe batourne te ya koya na bamboka misusu awa na Europe mpo ete bato mosusu mpe bakoka komona yo mpe bayokaka banzembu na yo na ndenge ya life boye par exemple oye na Belgique oye na France oye na Allemagne bamboka wana nyonso oza kosala mpe batourne mpo ete bandeko mosusu mpe bamonaka yo ntango mosusu baéchange mpe ekozala na ndenge ya kosolola mwa moke eske ozalaka mpe na ide wana ya kosala mwa tourne etanke mwana na nzambe mpona kokende mpe kopesa message wana nde ezalaki motuna na ngai soki okoki korepondre ngai na motuna oyo natuni yo merci. Ok frère Michonoka maloba ezali epai na yo s'il vous plaît. Merci mingi, merci na maman Wivin pour la motuna na yo. Naloba bien que ngai penza naza penza musicien à Londres te. Parce que groupe na ngai ça fait 15 ans tozala ba musicien à Congo. Tobeta penza na Congo depuis to banda musique na biso tozala na 3 albums. Tobeta na ba salle nyonso tu ya Congo, ba salle ba Cinépolis, to sala pe ba tourner na ba province ya Congo. Net na oti koloba ke année passée, nous avons fait hommage à Papa Charles Mumbai. Et ça dit dans Maïcha Par. Même à Londres, on a fait une église. Le pasteur a béni Sinaï, bazan événement là à même dans l'Europe, dans l'Europe, nous avons eu une invitation, nous avons eu une invitation à Belgique, et pas un pasteur les fous de Dieu, nous avons eu une église dans Belgique. Mais cette invitation est allée pour la recours Sanzambe. Na robo ya te na okende ko kumisa pena nzambe na lingoma nyonso oyo kobengisa ngai. Ok, natango toleki bongo na motuna ya sœur Adeline avandi bongo na ville ya Londres na Angleterre akomi boye akomi frère Micho nazali na esengo mingi koyoka yo me na banzi tala kaka na bakombo oyo toza kokotela na yango na place oyo soki omoni ngai okoyeba ngai me nalingi kaka nakoka kotuna yo motuna moko motuna na ngai ezali boye mpo nayebi ete na bamakambo oyo nyonso bato bauti koloba
na yo kindenge nini bato bazali kobwakela yo ba fleur pe kopesa yo ba encouragement surtout pona oitali bongo album no ya Huile d'Onction wana ezali flatérité wana pende ezali kolakisa ete mosala na yo oyo osalaki ezali mosala moko kitoko pe mosala to loyembo oyo wana oyemba endimama penza na bato nyonso tu pe ezali loyembo moko kitoko po ete wana ezali penza nzembo moko ya inspiration. Mais toyokaki kaka na bamasolo ya CC balobi ke na loyembo na yo oyo ya album ya Huile d'Onction ezali ke yo ovandaki bakombata babengaki yo bavandisaki yo pe balobeli yo na ndenge nini okoka koyembela bapaster po ete bapaster oyo mingi surtout baza na Londres makambo na bango ezalaki kokende malamu te yango na bakombata bavandisaki yo na ndenge ya kati na bango pe bayebisi yo balobi sala loyembo baexige yo. Mais awa ngai nazali koyoka yo lobi ete ezali loyembo moko oyo yo moko ozwaki inspiration kouta na Nzambe yango na nalingi nazwa réponse epai na yo. Est-ce que ezalaki bakombata mutu basengaki na yo oyemba pe bapesi yo ba parole to ezali ndenge olobi ke ezali message oyo Nzambe mutapesaki yo ekozala malamu mingi o répondre yango po ete bato mingi balobaka ete ezalaki recommandation ya bakombata. Ok, frère Michel Noka, malobezale pena, s'il vous plaît. Merci mingi, eza penda ya solo tene na lobaki, kombata vandisa inga te pape sanganze mona yemba parce que ngamo makambo na yemba te zaka Angleterre te. Na Allemagne pe na yemba ki, so na lobaki na album Huile d'Onction, mondi mabeka di cop na ye ya 50,000 euros na mboka Allemagne. Tango bakani mondimi, passer a komi kwa consoler basa mondimi, passer a zui moi si à mon début, à 8 même 50,000 euros. Wane salamaki na mboka Allemagne, na lobaki sous na mboka France. Passer à 8 maman na mwana, à Saint-Thème maman na mwana, salamaki na mboka France. Na lobaki presque ba mboka mingi oyo makambo, ba biye pele ya mabe ya passer salamaki. Ezali ba combattant te ba pesaki ngai maloba na yemba to ba vandisaki ngai te combattant moko te, avandisaki ngai na yemba, makambo eza inspiration utake panzambe kutu. Ngambo nazali kobanga koyemba makambo wana mais camarade na ngambo tanga yoka nzembo wana binanga soke uti na Nzambe eloko ndo kobanga te tala neti so na lobi likama servitude na tanga kombo te mais eza déjà batu bayebi ke nani atiaka makamba servitude o na tuna question ke soki kosalisa mama papa aboti yo eza servitude e bongo kosalisa pasteur eza nini makamba servitude eza makambo ya poto te eza makambo ya Congo soki totali na nzembo Huile d'Onction na lobi ke prophète de la nation makambo prophète de la nation eza makambo ya Congo soki tolobi makambo pasteur moko alobaki kaza na avion eza na bapasteur mibale na Congo ngomba bayebi ke balobaka na église na bango to na batv ke nga na somba avion mais avion ngo balobaka eza na Gabon mais pourquoi avion yo sombi oza congolais ekende kozala na Gabon pourquoi ekitaka na njili te. Donc ezali te le combattant moko apesa ngai inspiration utaki na Nzambe même auto sali na ya pepe remix na ngomoni il faut inspiration te pa Nzambe po ezala monotonité na oyo ya Huile d'Onction na oyo ya 100% Nzambe yango moni na bengisaki yaya na ngai ya pepe kibala po tosala na remix. Merci mingi. Merci frère Micho Noka. Bandeko ba bolingo tozali kosenga surtout ba bolimbisi ya mingi pona bandeko bazali kote ya boîte oyo mituna na bango ezali kaka toujours kokweya. Tosengi bino bolimbisi po ete minute o bapesaki na biso pona frère Micho Noka minute esili kokoka vraiment toko banza ete mbala ya sima toko nduka eli susu pe toko yamba ye mituna na bino wana bobomba yango pe na banzi toko leksa yango soki to yambie mbala ya sima po ete minute na biso bapesaki na biso esili kokoka pona yango me frère Micho Noka na banzi ete masolo na biso oyo to yambelaki yo na butu ya lelo oyo ndenge oye ko répondre na ba mituna ya ba auditeur to suki pona lelo kasi tokoko tika okende boye te pona yango topesi yo occasion opesa mot de la fin na ba auditeur oyo bazali kolanda yo sima na yango toyeba ndenge nini ya kokende kokanga masolo na biso ya butu ya lelo topesi yo maloba mot de la fin frère Micho Noka s'il vous plaît. En tout cas, premièrement, la pesi Radio Zoomel 1000, merci mingi. Une opportunité au Pessingaï, exactement une opportunité malamu.
pona carrière nanga nzambe penza pambola bino na pesi pe ba auditeur ba auditrice nyonso ya Radio Zumel. En tout cas merci mingi pona tana bino pe mituna na bino bobomisaki pona kotuna nga nzambe penza ayeba kopambola bino ba problème na bino boza nango nzambe ayeba kopesa solution. Merci nazana mingi tele ona bakaka toza na album na biso o to sali po album na nyonso na sala na Congo nazana orchestre na Congo comme na Pissom 150 album o tozolo bakaka to sali eza 100% nzambe nde na otiko ba soke na YouTube obeti 100% nzambe omona banzemo ya biso eza 4 chansons okomona ngo na YouTube eza na iTunes eza na Amazon soko poza na posa ya DVD to CD o contacter na Facebook na ngai kaka Michel Noka o contacter nga to kosola na Facebook pona koyeba ndenge nini okoyi kozwa ngo nzambe apambola biso nyonso pe nzambe apambola mboka na biso Congo démocratique. Merci frère Michel Noka bandeko babolingo tokomi na suka ya masolo na biso topesi merci na frère Michel Noka pona tana endinga zwaki ya kuya ko répondre na mituna ya ba auditeur na butu ya lelo topesi pe merci na ba auditeur oyo bazwaki tana bango pona kuya pona koyoka frère Michel Noka pe kotuna ye ba mituna topesi bino merci ya mingi pona ndenge tana bino o bozwaki pe tolobi bandeko babolingo tokomi na suka ya masolo na biso pe tokosenga na bino bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya Radio Zumel 1000. Merci. mabe na ngai nde olingaki kozongisa ngai na ndako na yo te. Kasi Yesu yokoboya ngai te, kasi Masiya yokobwaka ngai te, Masiya yokobomba ngai yo. Masiya kumama na yo mama ya we. Masiya kumama na yo kumama. Masiya kumama na yo Masiya kumama na yo. Ozali alfa pe omega, yo nde ebandeli yo nde suka, kosi na libota na yuda, yo monzoto moko ngenga kana tongo. Masiya kumama na yo Masiya kumama na yo Masiya kumama na yo Masiya kumama na yo. Que la flamme de l'espoir ne s'éteigne jamais dans ta vie. Masiya nzambe na bomoi, Masiya lelele nzambe na bomoi nanga, loboko na yo mosantu yango ekangolaka ngai, bongengi na yo Masiya yango etambwisaka ngai. Masiya kumama na yo Masiya kumama na yo Masiya kumama na yo
nabenga yo na kombo nini El Shaddai Elohime ozali nzambe na likolo na se ekumisa kombo na yo La musique prouve son existence dans nos vies et dans nos foyers. Umbakati na Yesu. Merci Yahvé pour ta fidélité et ta présence chaque jour dans ma vie. Yahweh yozali elonga na ngang elikia na ngang oyo natalelaka ntango nyonso bitumba nyonso bundelaka ngang je resterai toujours vainqueur yokomisanga molongi mpona libela nanu namona te moyenge bini akelela yawe nayemba yo lolenge nini yawe nzambe ere celui qui met sa confiance à l'éternel. Je t'aime Jésus. Nzambe tuyimbila mushindukai yawe nzambe. Les faits de l'éternel consignent le pouvoir maléfique de mes ennemis et des méchants. maladi baminganga balembana osekunanga na tate ya banguna nzambe na ngara yoza malamu
lelo limite na nga nyonso longola lokola jaibete obenganga lisusu fils selo ton cœur yango nde sengwa motema na ngai ye yesu yaya na ngai ye ozali mobundi molongi ya libota nanga yonde opika bendele esengo na motema nanga yozali Jésus-Christ na yembelo papa malamu na kumiso tika na yembelo na betelo pe maboko ya monele mboya kokumisa bika mwana yo faveur na yo ebombi ngai lokola soso akobombaka banane na se ya mapapu eloko liboso banguna nanga bakokutana na bonzambe na yo bonzambe na yo na mitungisamaki nani akobundela ngai nzoka nzambe ozalaki wana mpona kobundela nga bitumba ezali ya yo elonga yanga bitumba ezali ya yo elonga yanga mishonoka DJ Stéphanie, Sœur Marceline Mido, vérité en moyo. badiakre susia matia na motema ye makwatanda bombengo atala bandako wasamba mituke pende
voler comme au ciel. Cessez les enseignements du corbeau et du renard. Kasi ekomate objet à ma intérêt. En vérité, ya Pepe Kibala nazwi ba email euti epai ya bakongole na mokili mobimba. Ba email yango nde batuninga mituna lokola yo ozali patriarche mpe doyen na makambo ya nzambe, yango na ye kotuna o mituna oyo mpo oyanola bandeko na biso bakongole. Email euti Paris Bruxelles, kuna bakomi boye mpo na nini bapaster bakweyaka kaka ekobo na basi ya mabala kasi baselibatere te. Soki batuni boye mpo bakangi bapaster ebele a fragant deli na bafemme marie. Maître Baina yoke yano ya Micho eza nango problème apasi te mpo na kocomprendre yango. Tala kaka soki paster ayebi soki azwi mwasi ya libala, mwasi wana kobomba sekele akoloba te, mwasi wana kobanga mpo soki alobi libala ne kokufa, akosalela mama paster zuwa te, akozala na kimia. Mais soki azwi jeune sœur akosalela mama paster zuwa, jeune sœur akomema paster na lumbe mwete mpo aza nene intere te ata eglize epanzani ya ye eza nini. Yango stratégie na bango bakoma kaka koluka basi ya mabala. Bino bapaster oyo bozolukaka basi ya mabala, yoka nayebisa bino bokota na évangile ya Joseph akimaka mwasi ya Potifar. Mpo na nini bozowela kokangama na évangile ya David oyo abomisa ata soda na ye likolo ya mwasi? Mais conséquence boyebi. Tala Bible elobi soki omoni impudicité kima. Email ya bana Londres bango bakomi we mpo na nini bapaster bapesaka bato mbote te ata bakuti bato esika ya matanga to esika ya feti to na salon de coiffure, ye aza kozela kaka babanda kopesa ye mbote. Ya Micho tozonga nanu na Bible, tanga na Matthieu chapitre 23 surtout na 7e verset. Oyebi lelo kozala pasteur ekoma lisu ministère te eza grade. Alors eza grade oyo eleki bagrade nyonso. Yango lokola ye akomi pasteur soki akuti bino nde fo bopesa ye mbote. Oremarkaka te même na église bango bakotaka soki bosali adoration, bosali louange, Yesu avandi bango baye kota nsima mpo bango bazalaka meme bachef ya Yesu. Bongo oyo aza chef ya Yesu aya kobanda kopesa yo nanu mbote, yo nde esengeli obandana. Babosana na bango kutu ndenge eza wana, bango baza babateli na mpate, baza basali na bampate. DJ Serge Badiama Pasco Centre na asi boyoki. Kasi na États-Unis d'Amérique na bana Sud Afrique, South Africa, bango batuni motuna boye. Bana Sud Afrique balobi église ekomi cher. Soki Yesu azongi lelo atie siège na ye na hôtel de ville, bapaster bakendaka kotika mbongo ya mabonza ndenge baburumesi bakendaka kotika mbongo ya bawenzi. Eske bakosalela yango? Micho église oyo toza nango lelo kobosana te. Bible ezobenga yango église ya Laodicée, yango nde eza église ya tango ya suka. Micho soko koti na Apocalypse chapitre 3 surtout na 14e verset, Nzamba azoloba boye alobi bokanisi bozwi, bokanisi bokomi bato na mbongo, bato na bozwi. Mais nazoyebisa bino ete boza bato pamba, boza ba malheureux, boza bato ya mpasi, boza ba pauvre, boza bakufi miso mpe boza mutakala. Bible mtezolo wana biso ndenge wana. Tala onyo so bazokanisa za bozwi bomitungisa na bino te. Lelo bazwi bampate babendi bango miliki nyonso, mais bango retour bazopesa mpate loko te, bampate bakomi kotelengana, bampate bapanzani na bangomba bazolia bango na balu, mais bazangi mutu oyo akedoluka bango. Bato esengelaki baluka bango bakomi na bango na zwi na mokili, bazolumba sur la parfum. Micho, le temps vient, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Akotuna bango
email ya bana kini baza kotuna mpe baza kokamwa bapano ekomi partout okomona paster atie foto na ya monene na pano na libanda ya eglize na kati ya eglize mpe paster soko akufi atiki eglize na bandeko na ye mpe na bana na ye okoyanola bango nini mpo baza komitungisama na motuna wana nini eske eza likambo ya kokamwa mpo bango moko bapaster bakoma kobenga biso bandimi na nga tozalaka lisusu bandimi ya yesu te tokoma bandimi na bango oyo boza na eglize nde boza bandimi na ye bongo soki alobi bo adore ye probleme eza wapi ye azopresente bino yesu te aza komi presente na ye venir eglize eza ya ye yango wana mpe soki akufi lokola ezalaka nango ya ye apesa nani atikela yo misho akotikela mwana na ye yo moko uti oloba wake eglize ekoma royaume bongo royaume bazalaka ndenge nini soki papa longwe nani aremplasaka misho mwana nde mutu akoremplace ekamwisa biso te c'est normal yango wana likambo kokamwa oyo donction ekoma arme ya koviole bamama baser na eglize paster elisi ser longola bilamba na pakolo oyo donction ntango ser alongoli bilamba paster akoki te akomi koparle alangue alobi molimo na kolo elobi basangisa nzoto oser azala delivre ya pepe kibala nayemba yemba na yo misho awa mishonoka koyemba awa papa na derbi akoyemba bafo pasta profete bakotelinga makita mishonoka antikriste mishonoka mosumuki Motika sana hypocrisie Maman sanate je suis reviens bientôt Polini mosa kufana makambo ya mokili Oyo Nzambe alobi Oya koninga mokili Ami komisi solo ene binaye En vérité Nyonso ekoleka liloba ya Nzambe Ete ya masolo na molimo Sœur Irène Théotine oyo ezosalema na eklise lelo ekamwisa biso te kobimisa bato bamiseleki te na nzoto tozovivre batango ya suka te kasi babimisa mpe bamari de nuit tomona mpo tondimaka eza ya nzambe okamwa te moninga na nga radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Mota volcan oyo kiyango ya bien Keba Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi ebotuna nga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakali na nga kaka nabengi ka Zoumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zoumel avez raison aïe yango ya bien Keba
César Mwanza Yeye bangi tuzola sananga beto na beto mosaiko yoyo luzolo yoyo Nokosha Président Bolise tuzola sananga beto na beto mosaiko yoyo luzolo yoyo Adiansi mokongo koba Adiansi mokongo koba Allez, touchons ça et ça. Adiansi mokongo koba Adiansi mokongo koba Folomona Ebwe kunali tamba Adiansi mokongo koba Jean-René Golo Mamalantu Adiansi mokongo koba
basango nini oyo bino bokonde kozela na banzete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzete mbala ya nsima biso moto ya Zumel Mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na banzete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.